Mazulu eza. Lizudi. Nazudi ndezate wana foka. Lizudi wana foka bora wange pesa kasura kitoko. Wana pende pesa kabena mouvement. Mama Sylvie mode alia ayoka. Ayoka gu ameki. Ameki te. Allez. Ayoki gute. Débrouillez que chez moi pas comment peut pas craquer ah ce qui kitoko ouais. Ouais, il ça pas. Ah yo kayo. Est-ce pas comme oli aboko? Ya olbi nini? Ngalo ba chez moi craquer la poto ko. Namba craquer. Ah, yo mtoze longo masque. Petit bino boko ni théâtre bo to la biso passer bino mo misi petit. Ya boko bosa basuka kitoko. Ah comment? Mo debout la changer longo comme kitoko. Ah comment ko kotela ilo itetela ne makolo. Ah Ongi nchunga bana bima. Do wana wangila pena solo. So yuki wangila solo ebi mama kasi boy. Wangila solo. Ba wangila pe ya mbate ezalaka. Mbate ezalaka. Je voulais juste vous rappeler que quand on parle de triple option, voilà ma me battre que yoza papa belone. Tu vois mi va bangote. Moi non. Belone. Moi non comme moi. Na classe. Tu vas battre que moi non. Elo we comme ça ngana zaki maile na classe. Ngana ki maile. Ela ki maile te. Mais na zaki na moi mtu. Mais bana nanga basa maile. Belone maile makasi. Na deji maile makasi. Donc on comprend que ngamo mais ndini ngana zaki maile peut-être ya makasi. Mais bango ba maile makasi. Vraiment. Et puis cartonner ma casse sur YouTube. Quand on parle de YouTube aujourd'hui, voilà ma bellone, yende. Triple option. Attends, mais il ça. Et comme ça. Va passer sur non. Va passer ni. On va passer sur une triple option. En bon? Oui. Triple mimi aller. 3. 3 malamongo. Ah balongo ko bacha baba c'est sur 4 ko. Donc quand on parle de triple option Bellone, c'est son père, papa biologique à Bellone et papa Koba. Papa Mazulu on aime ça bino wana. Donc Mazulu wana pona ki yango déjà na boka na bloko na biso. Kati ya mama kemo. Yo gasonga. Zebelete. Hein? Belete. Yo komanda ndati. Bo basa ne moni. Basa nzanza mona mbisi. Omboka ya tata bivandeli bizali mingi. Na yako kama tabi no bozala. Akene na bango. Papa ko ala makende, mama malonga pa kene na ye. Ah, mais ça. Siko nga kafuma tata boye, na mandefa pembe, na ko mwana tike. Bon, aba ko ba ni kuna. Ah. Banani. Ah. Botika bongo chief. Wana ezali na teka ka nini? Mazum de ebeni bino. Bosi ko ngisa ni molia. Tolia. Tete. OK, nantete. Tete. Invite bongo. Te, na ko invite bino so bino ke beli. OK. Omoni na sibili. Zela pas ko boyoka na kike baya otondeni. Bino mo to feta bino. Ba ye bango ba beta poto solo biloko. Donc Mazulu wana ebenda ka solo. Na ba ina yote, ezo 8 parcelles ba 6 parcelles. Kuna solo. Vraiment, je salue. Bientôt, il sera ici à Kinshasa. Association, c'est génial. Handicapés Suisse Congo, bientôt il sera ici à Kinshasa. On vous attend vraiment. Les handicapés sont là pour vous. Vraiment, va s'offrir. Sur le vendredi qui est tamboli la victoire. On va tamboli, on va signer ba magasin tout année ba musulmans. Ceux qui boyent peut-être ça peut solution pour nabango. Elodie la météance, moi c'est Nzambe. Né. Zala. Osez rater. Merci beaucoup. Vraiment. Merci Sylvie. Alpha Ling le véritable Mbakassa. Alpha Ling le véritable Mbakassa. Nakata Lyon. Mbote yango to pesio. Te bi ke mbote oyo ekobota mbum. Kasivie na natonya wana posa bolingo bamerike balobinga no tobetatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bamababa tata bandeko bana mikolo pe baleki boyi baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel. Bubuka na tiboya ebele ngaja na sina s'abonner
boya ebele bobukana te tosengi bato basabone ya mingi. Alors, Bandeko, vous avez belé bon une émission na bino na chaîne unique, chaîne OEB toujours que puis ça ba news à malamu, ba news qui toko partout bozali en Europe, en Allemagne, na personne tout mbote vraiment mbote makasa encore particulièrement na maman na ngai Sylvie Lukeba, bien ba handicapé la Queen Mother. Alors, comme d'habitude, maintenant qu'à ce temps ici, tu passer toujours ba temps et qui toko consomme na bien place bozali, na ba elubu qui toko na artiste makasa bino boyebi. Tout ça, maman est là, tout ça, baga et puis le tout un artiste tellement comme bien mon bali à sala combo pe à sala combo tile le coup pour ça combo so bika moi maman Maria monsieur de moi Maria zanani papa Koba le tout ça a bandal tota papa Koba et pas naé et puis là c'est pe elubu comme d'habitude alors là bani to ebina noté et puis to c'est surprise et puis maman Lukeba Sylvie avec qui surtout passer message moko makasi et pas papa Koba malgré kala ayo kana soutien moi na soupété mais azali toujours en forme. Alors à ça plus tarder na pesi mbote na mutunyo surtout ou kwa émission ou a contribuer pour l'émission na maman Lucia Adelone na Hollande na pesi mbote na Adelone na Hollande na maman Noëlla Manzambi na Suisse na pesi mbote maman Noëlla Manzambi na Suisse bien surtout au boza ou contribuer pour na bonne voie bonne marche il y a chaîne abiso OEP na ba mission so surtout pesi bongo merci ensemble na je vais quoi là ma toujours passer kokende et pas papa Koba mingi vraiment merci ma caste maman tété moi si papa ma passa maman tété merci na art opposa qui wana à travers maman Sylvie et comme la kibiso ils arrandé boya ils arrandé boya maman téta yo qui va dédicace na ye à solisi biso à maman Sylvie bien peu beaucoup va dédicace mais nous appelle ça vraiment c'est vraiment que vous maman Sylvie et Belen Rodrigue bazawana bon ça va vraiment quelque chose et ça c'est un plaisir maman tété moi ça vraiment pas ça vraiment merci mingi na art opposé avec maman Noëlla Manzambi pas Rosanga té maman Lucia Delen pas Rosanga té maman mami Kitoko na Paris à Rosanga té maman Anne-Marie Mbanza Rosanga té alors notre public est toujours ensemble na biso dans ces pays alors tout ça bandale donc papa Koba tout ça le lubu ma casse on a et puis nebi que lubu et ko frapper be lubu olingi ko yekola lubu s'abonner à la grâce divine TV yo lingyo kozala à la page s'abonner à la grâce divine TV oh la grâce divine TV abonnez-vous massivement bande konangaye la chaîne qui ni fi abonnez-vous massivement bande moi c'est vu d'activité et pas là pas Koba Kota mama kasi. Kuna lamba kabie. Ah oui, oh, on a pas si bien lui, voyez vous faire une belle c'est le point là. Ensemble. Il faut bien là. Ah bon, bien bien ça que est c'est bien pour moi check pour mais. C'est là que ça fait l'eau. Il dépend de l'île toi. Toi, on a ça bien toi. C'est qui est? Ça ni. Yo ce moni au salade. Yo le couteau salé. Ça moi. Oui. Yo préféré. Épinard. Épinard. Ah, épinard. Ah. Ata nini? Oh, ni la madini. Ata wangila. Wangila. Ouais, pas de problème. Ouais, wangila. Hein? Wangila? Il pas de film ça bien. Wangila. Yeah, wangila. Na mbisa ukauka. Na likabu ya kisaginde. Sia! Oboyo. Papa. Makoba. C'est ça là, wangila. Vraiment. Ok. Au mona, au lia, au
sepela ovima oko matama. Ah. Bale atdéjà papa Koba, tu es ensuite côté na aipanae, solinae. Je pense bien il vous n'a reception wangila, notre balamba rotea, baba banga ingai baba toi bele bele. Mais hier pas ça wangila, tout un ndenge et que c'est passé. Ok, merci. Merci beaucoup. Tu vois que c'est déjà. Ouais, promettez, mais c'est là non. La chaîne qui est divine. La grâce est divine. Reçois la formation. La grâce est divine. La grâce est divine. Aïe. Damaris, c'est la grâce divine. Maman Mirakilena Danaël. Aïe. Damaris, la grâce divine. Chaîne Moro qui toque. Aux autres, les abisos makambo epele. Olingo ekola kolamba par recette. S'abonner na Damaris, la grâce divine. Omona ba recette ya malunga et ya solo. Aïe. 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 La grâce divine. La grâce divine. Damaris. Mama, Papa. boni yo. Oh, madesu ya bakongo. Oh, madesu ya Goma. Ya Goma. Goma. Ko mesika tutemezaki ya mwana mwana moza kaniko. Oh, benedo kimaki muta kina. Ah, mwana kina. Mwana madesu ya kina mbangwa. Boni wangeza. Wangire sali. Ya bakongo bia ya biso bato. Kaka ya bakongo penza wangira pena ya zombo wana penza. Oya bien. Ko ya bolo te. Te ya bolo, bolo to keza Ya bolo na peki ya bolo. Na buwa kangwa. Bongo so na teki ya bolo yo ya osombo su. Tama kangwa. Pesa ngai sakomi moko. Papa wangira so to teka kopo na sakomi. Siko to telo ni. Ebunde nde yango. Oh sakombo ko. Kila ngai ebundeli. Ebundeli. Ebundeli 2500. 2500 mazuleza. Lizudi. Lizudi. Na zudi ndeza te wana foka. Lizudi wefu bwana wange pesa ka sura kitoko. Wana pende pesa kabena mouvement. Mama Sylvie mode alia ayoka. Ayoka gu ameki. Ameki te. Alike. Ayoki gute. Ah papa Koba. C'est là Mama Sylvie kalate. Ogo yoka bien mo ogo na yo ah. Mata me koma. Kila ngai kunde. Pipi na kolia kila ngai ai kota ai ah. Ai fe kota ndembi. Ai mingi fete. Ai sans. Ndembi. Okila kabila onse kota nini? Mama kia wede. Divine TV. Oh, la grâce divine TV.
Tout bon, on a marché à Molar, ensemble, un artiste Papa Koba, au baby très bien. Moi, maman Maria, net va toujours comme d'habitude, maman Maria, Papa Koba, artiste, oh, je pense à Sala, puis à Sala, succès à Onakin, le monde en Bimba, Bozota, il était très bien. De là, ça, il y a un spécial, il y a Wangile, Papa Koba, Wangile. Wangile mbiso kauka. Mutsambu. Kisala kindeki. Ezaka nsunga yango ekozala botumba ngwao. Bata 5e passé se bayoki. Bako balobi ba sentir yote. Motivation lobeli wa ba sentir on a. Ba kata maestre. Ba sentir bana poto bana web partout boko mona Papa Koba. Donc nazo lamba lelo Wangila. Ya pas mbaté Wangila. Wangila. Invité sayaki. Na bengi ete masayaki ayibika lo boka Papa Koba. Bino mo vinde na sepsa bino. Invité na payer to za na yawa. Donc boko sepela bana poto. Ngala zakana sa bino na propre. Wangila ngana si ya propre. Ke ba Wangila de sorte hein. Ya oya bololo. Bololo oya makitoko wana. Ba Congo ne ba to bandundu. Na bazombo. Na bazombo. Sikona somi ya bazombo. O pena ya bien wana. Ouais, pembe kitoko wana. On soutient na munoko ba munoko nyoso komiso la Wangila. Ba boki mwelo ko munoko amke mazulu. Ba mazulu makasa mo boy. Et puis ça solo na kitoko na Wangila. Wala so ba tomso pepe soup bag mazulu wa ala sebene. Yango na osala petit nanga. Vraiment, je pense net le but ça ouais Papa Koba. Mbote makasi na mama Sylvie Lukeba pour handicapé, je pense bien. Tu peux inviter na biso awa des boules artiste hein? Et puis, il y a invité à Papa Kobande Kobonio. Je vais très bien. Et tout le monde a invité spécial à Papa Kobande Luboua Lelo. Invité spécial à Papa Kobanga. Lelo, je me senti le beau papa Nangai. Pour l'objet de la fin, il y a déjà Solomon. Tu vois, ici, Papa Koba à la balle. Il y a déjà Solomon, il y a déjà la palais. La quitte à la terre, la liango. La dame Wangila, c'est toute la première fois la dame Wangila. Ah bon? C'est ce lien, je pense que c'est un fan. Ah, c'est un lien, comme ça, un fan. On dit qu'il y a un boy. Maintenant, comment on va mettre un. Non, mais. Akena fa bo kilo. Awo pa bo kilo boy, ba pesi Wangila. Aboyo lia. Nzo alia na yango. Sikope ba pa bo kilo pe eloko ezali te. Couvre-feu. Na butu na 3h akota na ndako. Abengi naliaka Wangile. Naliaka Wangile. Naliaka Wangile. Ça le veut dire? Ba pesi Wangila betia on a tonga abima ba mona ite na 5h. Bo kilo abima kende ki. Vraiment, ils ont ambiance déjà. Je veux dire que peut-être pas Koba Zali, ambiance c'est toujours à ma casse. Toujours à ma casse. Na okiki osanga ça te couper sa mbote ba proche ma Sylvie. D'abord on peut sa mbote maman nangai Élysée Massemo en Angleterre. Maman mbote place aux Zali. Massemo, oui, place aux Zali mbote. Maman Bladi Machanga na Paris, mbote maman Anne Marie. Maman Machanga. Okolia Wangila na molimo. Ba mtaba ndundupe hein. Okolia Wangila na molimo. Nzambe. Okolia Wangila na molimo. Vraiment. Sans oublier Maman Emilienne na Canada. Maman Emilia na Canada. Oui, Maman Emilia na Canada. Wa mtu Belon, wa mtu Belon. Belon peut se faire mbote na Emilia. Maman na biso, maman Emilia. Maman Emilia. Na Canada. Okomela soyi na Canada. Okomela soyi. Donc et puis tu peux si hein? Hein? Continue open na Zande. Attends, il peut envoyer attends WhatsApp, attends FB. Vraiment, tu as avancé déjà. Toi na papa ko bazobana da kolamba déjà Wangila nae et puis tu continuer elubuna. Tu commis déjà papa ko bati des mots déjà. Vraiment, oui, moi le lubu mingi na sami na ba basi. Mais là parce que artiste papa ko ba lamba. Papa journaliste makamé comme prêt. O ba so tango buto so ba riri ya makambo iba bandi makambo iba olingo lia supo sepela boyete bon na banina na mai ya moto mai na yango yo kitoko ya propre na ti awa pesa mai nini mai ya Wangila ouais mai ya Wangila etoka OK
afiniki yango etoka po mai wana nde ya to tsa wanga awa mai yo pamba mbisi na ngai yango tala mbisi ebele mbisi ebele mbisi yango bouger on ndira kufa ite tata kufa kauka ndira kauka ite atie mbisi na mai po elemba wana kuna makabu na ngai msambwa ona baki na bino oyo makabu ya sakindeki okay balianga nango na changa na mai po elonga mwa ba mumbwa siko to pe mwa muke bomona nini ko boucher boy oyo mbiso kufa ite mama yelanga nzetela bamba mbiso kufa ite zao kufa zao kauka kufa ite nini ngoto ninga na boy zao kauka abanyama nyambo ningi saye. D'accord. Je pense bien, tu l'as dit, à Détour Pankoba, à Tiemaïna et à Moto, au Bomonia, et moi, c'est à Wangila. Et ceux qui chauffaient, du moto, de Bacha Wangana 4, alors, tu peux suivre la mission, ensemble. Mais Simbote, ma casse, vraiment, na maman, nyon surtout, maman Kilo, maman pour maman Juliane, na Paris, maman Juliane na Paris, na Pesson Mbote, maman Naomi na Belgique, maman Nao na Belgique, maman Mami Kitoko, maman Deline, Mimbamba, na Londres, maman Deline. Maman Deline, comment rappeler le mot quoi Maman Deline? Mi Mbamba na Paris, na Londres. Vraiment, mbote mi maman place aux alliés. Maman Tété moi si à papa m'a pas ça en Allemagne. Yo vraiment maman merci vraiment à Tsopozaki et nabi ka rappela ça wana pe en Allemagne. Côté moi na Elodie la maintenance. Baza ko na koto. Maman Elodie la maintenance. Mbote mi na Dadi Pelani na Paris, mbote bien surtout Oboza toujours na biso ko kitoko bo s'abonner massivement na chaîne nabino oyo le plus suivi na YouTube pas comment toi c'est moi to kana nte moi je connais na boy na ko fina Wangila na ngai po bi misa mafuta te après na che ndembi na che ba ai omone ngeza omona mafuta ndenge bio omona oyo bi mama ibi mafuta omoni mai omoni mafuta nzambe mutasala ule awe ule ko date mafuta nango ya to lambela ngo peti na biso wangila o so lambi yango kitoko o sepeli wallahi ono tokini kolamba te kolamba na lambi wangila mingi yango moni ta mafuta omoni ozomona omoni mafuta ngi bon wangilo nakati ochani nyana nakati nini ya wangila awa to chaka ka ndembi na ai pour pesa sonali tungulu pour pesa moi sur moi oui mafuta pe ngona zomona ingénieur Belen okobeda somo mafuta wana profiter occasion ko pesa mbote un clin d'œil à maman Lucia Adeline na Hollande. Un clin d'œil à maman Noëlla Manzambi na Suisse, un clin d'œil à vous maman. Maman Jetou Kinsala, moi si à papa André na Allemagne, maman Jetou Kinsala, maman Jetou maman malamu moi bolingo maman. Na sepel mingi vraiment ko yoka bino et puis ko dédicace na maman Sakinga ko bossa maman Jetou te maman Jetou mon te maman André na Allemagne, pas en tant que en Allemagne. Moi ça le petit mbote mi vraiment maman tété moi si pas ma passe moi thème pas ma passe avant somme pas ko ba moto no chalet makasi awa na moyoyo makalo eza makala awate makala mwanda ale kana boya moto yo yesanga chalet je n'ai belon excusez nga vraiment moyo to bitu to kinya moyo oyo na ko katina moto oyo awa eza somme awa makala mwanda eza ndenge makala mwanda soko etoka kama makasi biloko mai mwito ngosila wangilanga mbote vraiment et puis merci makasi na mon frère mon ami mon tout les grands collaborateurs triple option Belon Kwalama na agence na biso boko Beka za nyonso non ouais agence ya triple option Beka za nyonso Beka matanga fête mariage événement tout contacter numéro na biso za sewana za poto a on a kiba c'est le reportage nyonso tout donc pour ça benga biso oza discuter donc ça pour na bino za na matanga oza na anniversaire oza na boye obenga numéro na bango asaleli makambo bana bako sa musaki toko bana batangi na classe bana bazali na mayele mais les autres ont lobo la bossalité association géniale handicapé Suisse Congo association géniale très géniale même dans le bango le sous et bientôt des bazali kin awa nabi que so na kin awa ba handicapé surtout baza soulager
association qui centre to handicapé bazala ya sengo ko mona bino association géniale Suisse Congo vraiment boya bosunga handicapé oui papa d'accord pas de problème papa Koba alors boya message to pese pas mutu nyonso tout a Hollanda émission oyo et bobo c'était émission oyo des émissions maman Sylvie Luké ba handicapé ya ras benaye na association géniale oyo Suisse Congo ba collaboration wana makasi s'est passé bientôt on a kine ba handicapé tout ba CP oh nazwi ndembi na nga nakati ndembi nakati matungulu na poto kuna ba machine mais biso ezaka kaka ozi oyo ozokuchaka boba ezosila yango moko moni ezokatana omoni ezo panzaka boye nde ezokatana mbala moko o matungulu naloba mingi te naosa na machine na nga naokatana ngai baso na kati ya na otana kati ya biloko kuna kotuta su te oyo kofinaka na yango omoni te ta ndembi nasalaki deja wana ndemi sikoyo natia matungulu omoni ndenge yobima eza boye bango kuna na poto eza machine otieka mamo biso awa fo kosenga maboko ke baso osepere ozoka ya miso omoni tene kanga miso journaliste kanga miso ah papa Koba awa c'est Lubu et Lubu vraiment ça moi il y a trop awa matungu nanga sikoyo ebano kosila oyo matungu nanga nde natia boye sikoyo naotia sikoyo na biloko na ngai moni natie sikoyo na kati awa nani azapesanga nini natie lutu yango wapi mwana aza mwana moko atapesanga lutu bana base na ndako ko bafana na ndako kofana na ndako yelanga lutu ya Bakoba ndako le bapeka boye na bati ba misala musala le ka yango ti ba bingi papa sa théâtre na théâtre ndio zakala na scène ndeko le baka bongo tempo le baka bongo yango papa na ko boya musala nga pona na nini musala le ka yango bote so ba ko se ba aventure na ndako paso le baka boye ba respect na ngai ba nga babanga nga babanga nga makasi to so le ba wana ba sekate ba misala ngai ngala za er momo na balali na 3h du matin na mzee wana no sexa bango bon na moi ite na sexa bango na moi na sexa wana butu po na moi ite na osala baseka sutu OK vraiment to rappeler que ba ko azo sala elubuna ya Wangila donc sommes trop mais invité na nga zaka invité sali invité baza ce 3 na ba papa msu wana banda mais invité na nga zaka deboul et tu as na linga yema nyingi mwana mo respect chaque jour apesa nga mbote papa boni santé olamuki ndeni atuna kangai na sepra makasi vanda kaka oyeleki po olia vanda oza invité mais vanda kaka na bengi oya olia ti ako linga olia pe wangile loko msu te vanda kaka ba pesa ji yo nini kosana nga te na bengaki oyo nivité kolinga tosa vitamine eza solo ngaka se komisaka makolo so nini bike nakokate franchement invité mobima kumo yo invité babengi koye ete antundi yo moni komi natie ndemi na nga natie batungu na nga baai na nga moni ekomi soki echange couleur ekomi na couleur neti bakake basoda olandi bongo siko olia bapako tobete mwa mokili solo na yo bakoba wumi mini na mosala théâtre ouais 40 ans 40 ans 40 ans na théâtre mais oso za entreprise faut déjà retraite déjà kutu soki ezalaki mpe bamboka mosusu mese nazwa makambo ebele mais mboka na biso nde 40 ans profite na nini na théâtre apart kaka wese na tongo epa na biso apart kaka wese na tongo na ndako basilivio kaloko bakobatika biloko wana 40 théâtre osali tali na tongo ndako te na se eloko moto apart kaka wese na tongo epa bapara nanga na mpona nanga na ndako te fona mafete epa nani nafutelaka te bon nafutela eza mpa nanga te oyo nafutelaka babeti soma lisolo mwa mokino ya famille na yo ya famille nanga ngai naza na famille na ngai toza na basi na mibali yango nalobi te ezali somoki ya famille na yo ya famille na ngai we na famille na ngai naza na baya mibale na koko moko mwana liboso eza na dege mushinga ya mibale ezali belon kualama
na koko na biso Debora tozaka misato wana na ngai moko kafuma tata za mandufa pemba za mwana etike papa kende mama kima bakima dépense natikaka nga moko na bana na ngai bamamba zonga na mboka tata bio wateta emba omboka ya tata bivandeli bizali mingi na yako kama tabino bozala pe bakende na bango papa koala makende mama malonga pa kende na ye siko nga kafuma tata boye na mandufa pembe na ko mwana etike karata ki ya théâtre groupe c'est papa Koba bato abiki yo kana lisusu te ekinda wapi papa Koba ezali en forme ngai mo balava ba na bimisa balava na bimisa vadei na bimisa mama mundibu na bimisa ba internet na bimisa ba shege niko shege ngam na bimisa ba hollandais bato ebeli na bimisa na théâtre na komi tata bana na ngape na bimisa na zana sengo wana do na bano na bimisa musalo na sali ya musamo kitoko na mona te musalo exception ngai donc exception ngai musalo na sala théâtre groupe na kufate groupe eza en forme nazali na Kenya tozali na Kenya na Kenya na tambola na Kenya na tambola na Uganda na tambola na Rwanda pour na musala théâtre nde na yaki groupe na zongisa déjà ba jour to le 3 chaînes na force ba jour na zongisa aluka makambo alukinde makambwe alukinde zongisa aluka makambo bongo bokotala bino moko bomona papa Koba batumi bakebino boprofita mingi penza te André, ça nous ça tu continues biso pe. Ouais, ça c'est ma pardon. Ça nous d'accord. D'accord, tu continues l'histoire pas Koba. Pour mes athées. Ma soeur est belé. Mais pas Koba, mon accueil théâtre mais solo oh y moi personnellement carrière de 40 ans carrière déjà c'est trop, c'est beaucoup. Vraiment, tant qu'à c'est pas bah on mes amis pas Koba. D'accord. Coronavirus. C'est bon. Si on a bimisi yango na tia na moto na ngai. Moni na tia na ani na ngai. Moni. E panzana te so e panzani usala nini yo. Eko vimba mingi. Ya we panzana te na tia na boy. Moni. Ah déjà anglais déjà fini qui déjà wangila. Tu connais étape ni awa. Ah papa eko mi tomate. Ba tomate pa matin, tomate kitoko uti ba Congo. Oya bien ya propre. Mo ndenge za? Tomate upenda do so katango. Ozo asembe. Ezate ba cha chimie bia cha nini? O tomate bien penda. Ya sika. Donc na ocha tomate na ngai. Na kati. Kati lubu na ngai. Moni na kata tomate na ngai. On ça ndako pe ceux qui jouent mo bimi to lamba non na parler. Ana boya ne mutungisi pona bana. Awa siko après. Na bana tout ba tomate na ngai. Non tomate na ndeba nokende. Na tout temps. Abo ande mutung salama na ngapeti na nga. On va pas préférer ça dani. Ngai. Lenga mi mfumbwa nga pondu. Pondu na nga omi na ole pondu. Na ole pondu ta 2 jours. Ta 2 jours 3 jours. Na susu batumba. Na Thomson na makabu na lia pondu bien. Pondu. C'est le bloc de linga makasi. Na linga bloc belé. Nga bloke belé. Nga pela na kipana nga bilo olia te na mutu. Azate loko a so ndenge na pona te. Comme ça Alain Django le roi de Chicago. Alain Django na papa Idoka ungu. Ba yaka epa na biso na ndako na lambela bango kaka boye. Ba lia ba sepela. Mkomsu Sylvie Mode. Mama Sylvie Lukeba. Abenga nga pa Koba. Obi fimo Mireille Senga mbale ya mwasi ya mbale ya Roger Mabanda. So ye mwasi ya Roger Mabanda. Yena mama Sylvie. Babenga ngai na lambela bango nyama zamba. Mireille Senga motema pa Roger. Roger Mabanda. Mboti place. Mireille Senga wana mwana biso penza. Wana mwana penako donc afanti te. Ela Mozart ka Mozart we kana Paris Mozart. Famille na ngai. Mozart famille na Paris. Famille nga. Ngana la famille belé. Ba Johnny Konda. Ndeko na ngai. Ndeko bima déchet. Solo yogi. Ayogi solo. Ebanie. Olele sengo aye. Sengo. Lelo. Koba. Babi oyeba ka aux artistes comédiens, artistes musiciens juste aux arawapi. D'abord no papa Koba aye. Ba wana. Na saki loko wana papa Koba aye pona congé batu mususu. Nga naza comédien.
na comédie aza nani artiste naza artiste nakosala musique nakosala théâtre nakosala nyonso mais nakende banasa mabe te ya kofinga ya boye na boye nakosala makambo boye biso to bamikolo bapapa bana bakoli nakosala te nanika na télévision babiloko moko te nakosala eloko bato édike mutu neti nalambi bo nalambi nini nanga te bato mosusu mpe bakolamba yango mpo wangila il faut bune papa kobalambaka nalambi donc naza papa nakomi papa déjà nakosala so badésordre te yango omoni bato balingaka mingi nasala elubu mpo nasaka elubu bien Bakoba aye tobana bestre beti vraiment félicitations Bakoba. Merci papa. Wow. Yo comme tolobi te omoni ma ekauki nafiko makala ezani ya boma makala awa tete ndeka ekauki ma esili ongi nchunge bana bima do wana wangila pena solo so yoki wangila solo bima makasi boy wangila solo ba wangila pe ya mbate ezalaka ya mbate ezalaka on se go so osala mabe ke ba wangila makambo ebele ya kokufa poto pamba fo na malembe nyonso omoni malembe ndenge osala malembe yango azalaka lokola mwana mondele fo olengela ye nyonso osala na poto kolia yango te omoni esali papa kwele wangile luba wangila somo tosaka belubo mingi ezalaka mingi ya bamepela bama 7e basimelo papa koba yoka invité na muyibi yoka olabi nini zo transport zonge pana bino mais invité na haute okolia te Association géniale handicapés Suisse Congo bientôt à Kinshasa bientôt tous les handicapés seront contents de recevoir Association géniale ici à Kinshasa. Tous les bino place Boza vraiment Association géniale Congo Suisse. Ah bon, merci beaucoup. Je voulais juste vous rappeler que quand on parle de triple option, voilà ma me battre que yoza papa belone. Mi ba bangote. Moi non. Belone. Moi non ka moko. Na classe. Tu battre que moi na. Elo we comme ça nga na zeki maile te na classe. Nga na maile. Na maile te. Mais na zeki na mo mtu. Mais bana nanga basa maile. Belone maile makasi. Na deji maile makasi. Donc on comprend nga moko. Mais nini nga na zeki maile peut-être ya makasi. Mais bango ba maile makasi. Vraiment. Et puis cartonner makasi na YouTube. Quand on parle de YouTube aujourd'hui, Voilà ma belone yende. Triple option. Attends mais chassa. Et comme nga ba PC c'est non. Ba PC ni. Comment PC c'est une triple option. En bon? Oui. Triple mimi wale? 3. Trois mbala moko. Balongola ko bacha baba c'est sur 4 ko. Donc quand on parle de triple option belone, c'est son père, papa biologique à belone et papa Koba. Alors to continuellement du son na bisona. Oui, tu vois ma carrière no 40 ans, bandi théâtre na Agini. Bon, ngana ba théâtre na ba 76, 77. Kala penda c'est longtemps na ba petit chanteur. To ba petit chanteur bana kenge bana mbudikoko biso tangi na mbudikoko. Biso tangi mingi bumbu, selemba bumbu na ngerengere. Donc tozalaki na mbudikoko. Mais awa na bandal bazaki na shem yetu. Ba no beta danser. Tozalaki na bana shem yetu grand pas de léopard, tozalaki na bana kenge ba uta bandu bazoya ba petit chanteur. Ndenge siko bino zo bino ba balé. Mais biso zaki ba petit chanteur. C'est quand to tourner na ba Vemba, vient nga Chico akufa. Nzamba bata moni monesi kazali, vient nga Chico. Tatuka lombo. Donc ye wana peut-être ba ne musala. Na ba ninga mo ba ibara, bande ko na mo suba ezoka, ba mama lo suba eki ba ye ba nani ba ser na ba kene bele ba malia wo ba donc ebele. Biso to bani théâtre tant to bani théâtre nga bani na paroisse Saint-Antoine na Bumbu. Ah bon. Na bani na théâtre tant na bandaka na petit chanteur na comme na église catholique. Nsengo di angenda na mama nzita ba oleka na Bumbu. Ba yoki mutu mo wa jouer ako ningisa ba zwinga yi ba kena na groupe nzoyi. Na groupe nzoyi na kena na sa tête. Ngana nzoyi ba changa mbala mo na monsieur ministre na joie soda. Garde de corps ya nsengo di angenda. Mbala mo ba zu na groupe nzoyi. To travail ba pauvre ya mbrikoko. Ba vient biso sans souci, ba vient biso kokoli nzombo, to pesa mo ba respect ba vient wana. Ba vient biso ba papa lobe ka papa lobe. Donc ba président biso pena ba vient biso. Holanda. Alors tant tout dans la théâtre, tout bilongi wana, o ezaki wana ba prêtre, ba vient biso ba ngobo. Ba légende. Wana ba vient biso pena. Holanda, tout dans bango boy. Te to mona ba vient wana.
baburanga no ndenge buranga no ye babia vie na biso batakinga takinga atakinga bavie na biso la différence n'est allée entre époque na biba totangi kombo na actuel actuellement je peux dire tout le monde a président être comme belé traité comme belé vraiment éducation vraiment ça dans wana ça sous-souté message qui toko wana sous-souté alors merci vous avez 40 ans d'expérience à niveau théâtre nazala na lokumu ata succès zate mais nayebi so na kena mboka boye bayebi ngai na kena Angola bayebi ngai bakena Uganda na kena wapi Kenya wapi patona okena ata na poto na ke bayebi ngai pona komona na sala ba petit siko ekomi ndenge ni mutu alongwe papa koba akesala groupe mutu alongwe papa mutu wana kelongwe akesala groupe mutu alongwe akesala groupe ba groupe ekomi ebele mutu nyoso komi na groupe mutu nyoso komi na groupe mais formation comme tedi ya makasi bazu penate mais ba musupe basa oyo ya makasi bazali na ko finga tena ba boyebobe mais ba musupe ba travailler makasi bazali mais ba mususu bana mususu bazo sama ko théâtre bisala eza ozana ndenge no mona poto ate alinga ba le polio azala pe politaire abika ba na ba soti na nga leki na nga obimi la soni pa ko bazala ngo na esobe na sai tanki bazala petit na ye vient na bango ba vie de loin ba esobe ouais na ça bien na ba leki na ngai surtout esobe en tout cas a garçon moko na pesa merci vie de loin à respect nani sai mavinga yeu to bani na jeli mbanaka yal bande mta fula mengala bangala fula fiston na pesa mbote sikazali ba fiston bango nyoso ba batuna ngai wana pena donc bali baleki to bani misala bango to kemi na bango na misala biso do ya mwa likolo na bango to ya likolo po bango ba yesima na biso mais bango baza ba yesima na biso mais biso doit likolo toza mwana biso na batito banani toza ba mwa mikolo na bango mais ba petit mo bana succès na bango ezali baza pe ba bato mo ba respect ya eloko mona na bosa ngo yesa bino awa na kezo mazulu na kezo ngote mama ye nango mazulu yango mazulu yango yo mama esengo ye mama mazulu soko tie awa ata mutu aza na 6e parcelle 7e parcelle yoki mazulu bana poto mazulu yango ochongo nyoso so na tie nyoso ekomi ndunda so na tiango nyoso ekomi ndunda ata 4 ma nzete nango oyo ata 4 oye mazulu des boules bientôt la association géniale association c'est génial handicapé Suisse Congo des boules payées vous avez un handicap des boules bientôt bon surprise à ma casse association géniale c'est génial bientôt c'est qui ça ils sont handicapés donc n'a pas ce message déjà normalement sur Livy l'association c'est génial des boules à zawana déjà artiste comédien et puis vivre avec handicap vraiment Ozlabino maboko kofungwama Ozlabino des boules au bien une pona ce c'est génial les autres bientôt Kinshasa ana to yambango vraiment akei mora de chaleur vraiment parce que au moins déjà tant déjà mutozo initiative ya resunga déjà ba personnes vivant avec handicap que ça la moins quelque chose ni ça la moins bien oui et ça la moins que tout tenga so na moi na eza ndike na ni et ça bien des boules que chez moi pas peut pas craquer ce qui kitoko ouais il ça pas yo est pas comme li avoko ya olibini lalo ba chez moi craquer la poto ko namba craquer yo mto zelo ngwa mask petit bino bakoni théâtre bo to la biso pasi bino mo misi petit ya beaucoup busa basuka kitoko mo debout la changer longi comme kitoko ba kuti kotela longi tetela ne makolo vraiment association c'est génial j'ai vu déjà que vous serez bien restés ici à Kinshasa bientôt c'est ici à Kinshasa les handicapés vous attendent vraiment et ça va très bien ce qui boyer bosona bango boye ba difficulté na bango awa niveau Kinshasa pas comme mazulu na bisa bino wana donc mazulu wana ponaki yango déjà na bwaka na biloko na biso kati ya moke yo baso zebelete e comme ndunda ti bo basa ne moni basanza nzela mona mbisi moni mbisi na moni mbisi na nga mama Sylvie moni mbisi moni mbisi na liaka nga wangela dimension liaka ngela kapona intérêt mais son a cas déjà au moins bis on tombe en bis ino ka sende na ochambisi te moni
bambisa misunyo nyonso oyo ekoti ya 34 000. Bambisi cher pas comme tout le temps marché comme bambisi à 5 000 10 000. Bambisi cher yaya. Bambisi cher. Bambisi on a comparaté ou t'as na mai na so mebilo on a chaîne comparaté. C'est qu'on a fini bilo on. Yo so ndenge bimi. Voilà. Bakoba. Bakoba. C'est beli. Oui, elambelino depuis au moins na toke kimkolo. Na lobi na yo elambelino bani bana kala bana tano ya mwa mke na olanda. Na tala ndenge mama malonga Thérèse mama nanga. Tanga olamba. Nazo landa kai. Yango mona koma olamba boy. Ah, maintenant on dit que tout lamba. Oh. Kasi na elo na laksoka nde na muta danser. Invita za ikuna yewa. Na pusa na sima. Je sais qu'il est vrai. Maintenant, si tu vas t'as élu à Pakoba. Bino tout bon, bon, élu à Pakoba. Je suis tellement oculaire. Tu es aussi Wenzenaye. Tu es à ma place à foutre la carte. À Zolamba. Je te dis que les hommes que moi, tu as aussi salé boy. On va me qui continue bango. Mais il me salé le bout, salé le bout, pas salé Wangila. Pour Wangila, c'est pas facile à préparer. Hein. Wangila, ils ont facilité à Kolambango. Déjà quoi Mbika, Mbika seulement ma baie au lieu diarrhée. Mais papa Koba, félicitations, Bolambe. Nante, non, il était meilleur que des solos. Ya tika nanu. Na ukum na mikum sa sigote. Mama Sylvie albagi mingi. Oh papa Koba obela ma Wangila yango Wangila sali. Mais na on action na ebela na. Ah, et Belande. Toi avancé ma sous bêta, il y a théâtre, il y a qui relation à bino à génération Oyo. Le théâtre vraiment il y a éducation madame et puis pourquoi vous l'avez il y a un film nigérien qui lancé il a commis la série les plus suivies en Afrique. Le théâtre bino pour banda liboso, banzembo bazwa mingi ya bino ya RDC. Nous vous avez assez pour l'année. Qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau théâtre? Obi dans le bande biso yo na ate nga ermo itungisanga ya. Biso yo wana. Lelo pe na obenga na bengi sobe ayi pa tourner. Na bengi pe sundia ayi tourner. Na obenga pe lek na makaya ya tourner. Na bengi pe data force ayi tourner. To zaki pe na Christian Petbe Christian Shoga na yebise pe tourner balek bazali. Au moins tant to zaki pasera kala to sala mosovite. To sala bana bajani à de Londres ba 2 minutes kudu ba 2 minutes ba spaghetti ba fioti ngoma to ça bate belé ba Willy Mambu nasi bomona mosofite ndenge beta po to ça bomako to sangana ba vie de loin to sangana to sai loko moko ya force to bima beaucoup ça va Niger to bona ta beaucoup ça Niger ça pourquoi ça en shoot ouais ba mi bakene poto ba ngi bakene poto bo za kitasa ko sangana bango te to sangana bango to kapi apa wana ni sto ya bo ça déjà neti siko ba mingi bato mingi bakene poto ya bité ba mingi ba voyager ba nani pena batikala pena mingi pena ya mingi te ba leader neto zai boso quoi baza pena ndenge baza te mais tozana ba vie de loin tozana ba data force tozana ba maman c'est bien data force te beso mbote ouais muta belone hein data force te beso mbote mon papa belone donc on a le bano papa ko baza makasi bona na pour ba defa permettre soki muta chetembe o papa ko baza makasi atina mbongo na seloko be filmer natina bomona naza makasi voix nanga ezali kaka pe na bisaka bino voix nanga mutu azwa ngo azate ezala solo Afrique mobimba mutu azwa voix nanga bayokango na mama ye papa ko ba ye mona marie zo apanzi voix nanga na ukaka mutu lelo so mwana moko abotami azwi voix nangai na osepela makasi ne bazwa ba lek nanga vie de loin ne bazwa ba sobe ça ba rompia mais ngana na mona pela bien ngate ngana mutu mo azwa ngai bazwi papa ko ba voix na ye bazwa ba mbalo sombo bazwa ba nani mais nga papa ko ba na bazwa ngate mais mutu mo kabika azwa déjà mutu ni azwa nga comment nani ale tenise ona tisa ubeto lekela manini mutu ngo nani apesa ko Hollandais bien azwa Hollandais wapi artiste comédien Hollandais ameka kasi so ameki siko so azwi ka ba azwa pare na kenan ayo wapi ya safi Hollandais yozwa le voix papa pusana total nali ki bazoka voix ya sai sobe surtout to ka sko Hollandais pourquoi biki mtazo voix na ya azate mais azate yo quand ba ronsa nango beti na mabonto kango
betanga mbata na mokongo na ngai eya kobanza kolela wana asali kiyombe o mama nasali nini mpo babetanga mbata na nsima mokongo na ngai o nasali nini nasali nini mpo babetanga mbata na nsima mokongo na ngai ayaye papa koba aza kolele ayaye papa koba aza kolele ayaye bana poto baza kolele o nasali nini mpo babetanga mbata na mvua na ngai ezaka makasi ti bato baza kuna baoyo oki mvua na nga yango mpe ozo yemba poko prendre ça mon extrait ya papa koba ye oui na extrait wana te papa koba c'est ça la production ndawa reproduire papa koba je vous dis ce qui est vrai papa koba aye extrait pesa maki ma fiche pesa ya maki mais production c'est pesa mi vous a discuté producteur makasi aya podi ngai moi extrait moi ne loko na ngai papa koba ye donc eza mono wa mboka nabetaka kikongo mo boye kibandundu mo boye nabetaka tata kwama wende mabwidi tata papa kwalama wenda kiadi tate oki donc nakoti mo eloko moko na kati babi ya nzembo na lolili tata bino mabino akufa babi ke yo mondial bango babi yo moko sa bajona bajeni papa na meba kika bana ndamba moko ote wana eza lisumu yo sali nzembo papa koba ye nzamba sali mokili moto nyonso akokufa okomprendre nza mokolo ya mwana moke papa nanga komana age amna wana kuto ata olobina na mote papa nanga komana age oyo akomana na nzamba bengi mama nanga beli mama nanga beli 30 ans malade ero belo na bota mite mama zo bela mama na biso akobela mama biso bandiko bela mutu banda yatika opisa nga idea mama na ningaki mingi azaki mama mona lelaki makasi na ningaki mingi abapisa nga conseil nzembo olelaki su makasi na lelaki ye makasi mama na nga pela tout ça bon za mokili donc aza mama abotaki ngai ake na ye nasi momonaki mpe nzambe asungaki nalelaki ye bien vraiment et puis là c'est vrai qu'il artiste comédien et belé bayaki vraiment c'est bien après bato musu baki koloba ko artiste comédien bayaki te ngana be moi ba jaloux bayaki belé Michel Lobi pe été na be pa ko ba bona ba fi masumba bazalaki ba pombo bazalaki ba deta force banane ba belé bazalaki et puis cortège bosaki wana mama mokolo yeba balbité mais toke de tension mais toke na ngoboti to balbi na cimetière ba vie masumba bazalaki ba tebele bazalaki na bembona ba artiste ndenge na ndenge d'accord invité na ngalinga na lia tena biso fuve bela ko seka ati fuve bela oboti mwana yo le boti pour la nation oboti mwana ye mwana a évolué malamu et puis à sa action comme Makasi il apprécie en Allemagne à Paris na États-Unis na Canada na msala sala yo mo propose mwana belon mwana kwalama awasa msama na mais ça ko ndenge ni bon ça nga bien nga nzamba sunga ye pena kende liboso akende pena akende liboso so pa kende mikila poto esa misali na mikila poto aki asana mikila poto aki partout akende nzamba pano de chaka biso to sibikisite biso ne to koli boye to yebine bakota na nganga te to yebine basima akisite kaka to kumisaka Jésus to kumisaka mama Marie to kumisaka nde to sambe akaye wana alors to chaka to pesa chance azwa nyonso malamu eza epa na ye mabanyo ko bisa mwana yo tozane pe awa bien si akonye musala ndenge azo filmer aza pe courageux ala garçon mongo aza nzu alembaka te musala balembaka te musala faut bosaka tango kende bapoto na kuna okende bamboka bapoto kuna banini faut bosaka ozana jeune donc forcer musala eza tata mama ngai te ngata bande bapembe banole yango banole na banole bakalate na banole mbana ngai siko bino ndi bo ede biso bino nde nzama sunga yango to bito pesa bino chance bokende po bosalisa biso boyete bon ok na pesi bino chance on continue chance papa pesi moi na ye chance akeli boso je pense bien mon artiste comédien belé mo rabana bango pamso soto za belé tota mona belé bandi mateki papa ko baye wana simplicité ndeli bilaki mingi sa façon de vivre avec les gens le bilaki mingi koko na bundaka te koko na ezeka big na papier yeni mantu takanda be boso kana ndeza na mende sikoyo ye bana kimwana oyo ade mwana zo sabo abunda ko tekona yakmula kaka kaina biki belon bana école primaire kaina bika vraiment bon ça madame to avancer vraiment beka construit bongo papa précieux chance vous voulez madame
Totangi, Tokoli. Nous ne sommes pas des imbéciles, nous ne sommes pas des idiots, nous sommes des intellectuels. Nous avons papier. La majorité va bricoler, ne savent pas quoi faire. Mais nous, quand même, on sait la déontologie et l'éthique d'un travail, comment ça se passe. Donc, c'est surtout BK, agence BK, ils ont pour Nabino, pour service tout besoin pour ça. Mariage, fête, matin, on a poto pour sortir le matin, quoi, événement marokuna. Bah, tu peux pas de suite, la majorité de la salle en basé belé. La chinoise, ah, belode. Aya sa mariage ne awa. Azokuna, maman Sylvie tout, maman Manda Duchesse, boss Regina, belé bazawana. C'est-à-dire que elle peut se confiance, et Moussa boza de suite chez Bisso. Des sous boza monter. Émission, et tout ça tu vas aventurer. Et au moins que maman Sylvie Lukeba, attends la Bisso tient la province. Bon, après comment ni kuna. Ah. Banane. Ah. Botika bongo chief. Wana zali na cheka kanini? Mazum de ebeni bino. Bosu bongo sali molia. Tolia. Tete. OK, nantete. Tete. Invité bongo. Te, na mo invité bino so bino de beli. OK. Omoni na sibili. Zela pas ko boyoka na kike baya otondeni. Bino mo to fena bino. Baye bango ba beta poto solo biloko. Mazulu wana ebenda ka solo. Na bagi na yote ezo 8 parcelles ba 6 parcelles. Kuna solo kei. Tira baba simba. Tala muta imadi. Ngoga solo kei. Te, nga pakoba. Ngamoni bongo sekeza kombo nomte bendi bongo to somte bendi bango. Solo biloko nomte bendi. Oh. Kokende tala bato ba immeuble zoba de immeuble kuna tala ba yo solo nini wangira boya mona to ça na sara be lubu franchement ça be lubu ba di maso boto mona ngote pakoba ba yimo le moko ça va bien ba wi pa to kai kala ya mo extrêmement ça va tellement bien ba ko bi za moto ouais na ko mingi te lelo kuna o lia bo wangila mais lobi na lia gite lobi na zelaki famille moko utaki mboka nini yo olingi nini libanda solo wana bolé sima libanda omoni bino moko donc lobi ndeko moko ayaki autaki mboka bana bakimi na ndako te bato ba mboka baza compliqué ba bandoki ngapte ba bandoki te ba ndeko na bino na si bana na che bango na chambre ngala nani na salon tolali na ndeko na autaki mboka na si musa bana tolali na butu na lali na olia soso na ngombe nini na butu na olota na butu ko na olota pena olia ngombe na soso esa minga missing nini na zolia na olota pena na olia to olia na ye ngombe na soso to tondi ba makasi tala ngabo ndoto natala botongo papa nzo ata na zo olota ndoto wana na musu na lali na sokata musu na sokata musu na zo chana bom musu nyose se tika kat papa Zedan musu ozolia Zedan olia ngombe na soso ngombe na butu oloto olia zo na sokata musu na ngana zolia na toni musu na musu nata musu kenda petit to va na tolia petit na ngata bino ngombe la pakoba isto ozio ngweb mona ouais c'est personne ozio ngweb total non t'es simbité yo ko fomto dam j'ai couleur j'ai belon na chuma mafuta t'es mafuta te mafuta na uitwa mafuta ya wangila nani sala zambi masala zambi tasali artiste Pakoba 40 ans de carrière Pakoba vas-y Mbappé H ne pété 40 ans de carrière c'est que vous avez 70 ans âge na ngai to ndengeni ça va 50 ans 50 quelques na comme 50 quelques 50 quelques bon nini so ba poto bana nyosto bana biso mama civil ke bana biso ozo misela bango mikolo yo ezoya mama Sylvie nazo bimisa biloko bien na biloko bien théâtre ya kitoko ba humour bien zali ba Jackie Kenny na Allemagne Boss Close na Allemagne boza ebele nazana bato ebele ba Alain Jean le roi de Chicago ba Alain Kaka ba yanga sute ba président Aimé Kauka ba mama Elodie la maintenance bana nini ye moko nani nono ba diamant na kate nono ba diamant na linga mingi serve na nga da ngai
bino bana poto donc ba tozala bate belé nazala bate belé ba Mozart ba Dauphin Mbala on appelle quoi yanke moko be babi so tourner est-ce que comment quoi yanke quoi pomba aluka makambo na osala yanke ya pomba betona te pomba za pomba za na caché na ya pomba menga na sana ki yanke yo keba oza batema yo keba yo. Vraiment, je salue. Bientôt, il sera ici à Kinshasa. Association, c'est génial. Handicapés Suisse Congo, bientôt il sera ici à Kinshasa. On vous attend vraiment. Les handicapés sont là pour vous. Vraiment, va s'offrir. Sur le vendredi qui est tamboli la victoire. On dit bazo tamboli, bazo singa, ba magasin tout ane ba musulmans. Ceux qui boyent peut-être ça peut solution pour nabango. Nous croyons en vous. Oui, oui. Na je me suis na aller bomas. Ale bomas ça mona bandal. Boxer abunda bituma beta ba mindele. Ale bomas. To ya na yawa aluka ba bandeko na so handicapé. Metango ya mon petit na oyo. Alula ye. Ali apecho propre. Alula ye pena abia propre. Ngabite ya biso baza propre po baza pe ba star. Ouais baza propre. Donc ceux qui baillent bandeko ba aider bandeko na so to sepela makasi. Vraiment. Ba aider. Tous les abino association c'est génial. Tous les abino boya handicapé Suisse Congo to sangana. To songa bande so handicapé association civile que bon handicapé ils avaient pour na bino et tika bino était toujours ensemble alors par contre presque na moi sur ma sona biso numéro na ngai ko boyo ko appel numéro na ngai oui mais ce numéro est très important pour battre les poto ana obi lelo na soki na zandu na biso obi fede loko obi fede loko ba benga kai fede loko donc jona azoteka ba bijoux ya mini nakata ni nakata na ville na biso na zandu nakena epa na ye tokuta na fede loka ali na papa koba oza mwana mama Maria solo oza mwana mama Maria umela alipsenga bana musala théâtre abana otanga bana école primaire alipsanga pena te musalo yo ngana kotika ngote musalo pena donc nga pena donc biso papa wemba o comprendre biso musala to kotika ngote musala wana za tata mama to bali musalo lele to kemi na ngoma kasi musalo yo yana mona so bali mike basala musalo yo esanga pasi na musalo nga kusala ngote musalo pe ngo mutako na ko négligent jamais po musalo le sanga ngai musalo sanga ngai Holanda ni kama nabi yango numéro na ngezali 089 93 86 739 089 93 86 739 Elodie la météance, moi si Nzambe. Ne. Zana bien on a plus que beli, na meka moi soupe. Na ba souki mungwa, ba mama kala bazaki mo na chena loboko. Menga na chena na loboko, tinga na omeka osuki a partir ma beli, na obwa kana mabe. Maka masonyet. Monya, na meka na lutu na ngai. Maman coupe la moitié. Zame coupe la moitié. Seben yo za mutu yo meka munga yo moko mesa be mutu munga te. Akoba. Tika ya biloko ebeli. Biloko ebeli. So awa sunebe to après to chani ni. Biloko ebeli. Akoba so awa ndenge. Ozeka te. Mama. Te, moto sio zina maboko. So ziki fozo ngisa sona moto. Wa rhumatisme. Wewe maboko. Siko fufu ah. Kwa wewe lambele emibali oto ndeni. Un club de maman Blandi Machanga, maman Élisée Massimo. Oui, tu continues à biso. Il a mis les kesseni, hein. Il a mis les kesseni, il y a mis bas, il y a bassi. Pas quoi. Wana papa koba ye. Oui, franchement, je n'ai pas l'autre. La sabe lubu, il y a ce concours. Ma Sylvie Moni.
na sabe lubu mais on a libu na animation des boules quand on pas combat des boules des boules ni ce c'est pas ça toke nango papa koba aye aye des boules merci beaucoup. Vraiment. Félicitations. Ma Sylvie. Ma Sylvie. Au moins événement et deux boules. Je vais avec un handicap, mais c'est le mot extra. Très magnifique, mais mon frère, merci beaucoup les boules. L'examen qui a offert, on dira ça m'a cassé quelque chose quand on mais hôtel à côté. Vraiment, l'association c'est génial. Handicapé Suisse Congo, toi c'est la Binoboya. C'est Binoboya. Oh, tout le monde, Papa Koba, on a des boules vraiment. Papa Koba, oh moi qui est avec handicap pour ça, la art ça boue. Comment faire mon ango? Ah, petit mogo, il faut qu'on paye ça, félicitations. Merci. Dans le salon, ça là. Donc, bah petit il faut soutenir bango. Aïe, toi yambi épée dans le sengo. Je ne sais pas si Charlie, évidemment. Mais à petit mot, à bosser. Ok, merci. Merci. Alors, pas quoi, tu me niveau déjà. Il y a comme il Foufou Nabiso, Sigoyo, et l'Ingo Bella. Pour nous, ballon. On a ce minute. On a ce ballon là. Maman. C'est mon là, sur la ballon là. Il fait tout rappeler ma casse. Pour ceux qui ma casse. Eko sala bambuma o semula kitoko yango o bana poto balingaka o bana poto baliaka o to fumba moko non fufu sikote il faut bela nano e bela nano so e belo ko mona kaka ekolo bakaka changa ah poko c'est olamba pena palais siko oyo mona olamba oyo muta olia onani muta olia fufu mama Blandine Basele. Maman Blandine Basele nakata Belgique. Donc maman nazo la maman pona yo. O mekipo olembuli. Wana maman na biso aye ko sama kamuna ye awana kishasa menza masunga ye. Tolingi bana poto ba ya kamina awana kishasa. Mo so bana poto bazo ya mingi na kishasa kishape zo bongaka. Poto ni turo bana poto ba mayelo bazukuna ba ya nango awa. Donc maman Blandine Basele, tu peux sombo timi maman Blandine, mais on peut ça awa Kinshasa bandal koto, donc maison peut ça wana. Donc maman courage. Tu vois, aux poto, aux quelque chose, il y a quoi investir dans boka na yo. Et aux années malam. Je pense plutôt continuer na lubu na biso. Pour lambaka. Na ketch boko lam. Ya, na on la ketch, ko banga noté. On va bien. Ko banga te. O ndo lamba. Tata ndo lamba. Tata lamba. Voilà, tu comprends presque dans ce émission de Bissou et le bout et l'autre, c'est mon papa Koba, artiste comédien, maman Maria. Il y a ça sur le bout, il y a Wangila, un Bissou Kawakat, à Timon Mazul, na Katsuana, et puis à Wadja, à la Madia Fufunae, sur le site, le guide dans la table déjà, un peu si merci, nous surtout à cette émission. Oh, bah, tu surtout maman pas ça. Moi, c'est maman Tété, mon papa m'a pas ça. Place pour ça, papa m'a pas ça, place pour ça, qu'on a beauté. Maman, maman mami kitoko na pesi mbote vraiment makasi na pesi mbote lisusu na maman Blandine Machanga maman nanga maman Blandine Machanga na Belgique na France pardon na France na Paris pesi na maman Anne de maman Marie Machanga pesi no pe mbote place bozana vraiment mbote susu makasi na papa nanga surtout toujours baza ensemble batia biso te particulièrement papa Koba malgré toute cette émission mais aza papa oyo va conseiller naie à son absolument makasi pour tout ça il y a madame Eleka Awa maman Deline Mimbamba na Londres maman Deline Mimbamba na Londres maman Kitoko maman Naomi na Belgique papa débuté que na episode maman Naomi na Belgique na Pespimbo maman Juliane na Paris maman Tété bien episode de maman Anne-Marie Mbanza Dadi Pelani na Paris je tout Kinsala mon thème pas André na Allemagne Noëlla Mazambi na Suisse Luciana Deleuze na Hollande Alpha Lune le véritable Mbakasa Alpha Lune le véritable Mbakasa Nakata Lyon
mbote yango topesio tobiki mbote oyo ekobota mbuma omoni bino moko nde nayebisa bino nga na moto mosala awa ezali makarabu na biso ya kisaki ndeke ebendaka nzinza ata eza mosika kuna akoya po ayoki solo wangila après 5 maison 4 maison bokitala bandeko nde baye nazala bainvité na ngai bien bayawa bakodame bomona kaka bino moko papa komona yo nani Hollandais en chinois papa komona yo nani Ngema Patrick papa komona yo nani papa komona yo nani Deboul yo ba tu deboul donc nde to liawa esengo na ngai nde yango nga na liaka na bato papa ko baliaka na bato ana kisabino biso tona biso misato spécial oh yo ya bon ça va bonjour kasi bonjour kasi bino bino po bozanda mna tozika dede tozande yo mpo tozisa yo mpo ya peto la tse pate la tse sura tse fantastique donc ya bisi mbongo lo ko se ya moto pe alambi ko se makasi amen bonjour Bon appétit. Tosisi papa. Sylvia Kaya Lukeba, Sylvia Kaya Mamaye. Hitler alobinga na yotope tatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko bubo sanate to sabona na site na biso ya sika na koboya Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner ebele ponga na koti déjà ngai déjà na koti na Sylvie Mode bo s'abonner ebele na kati ya Sylvie Mode TV bolandanga bien Sylvie Mode TV ba oyo bazana bozwi ba oyo bazana motema ba oyo balingaka bato oyo balingi de personnes vivant avec handicap mais TV na bango yango TV chez Sylvie Mode TV officiel. Merci beaucoup.